téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Alpha Kitchen. En tout cas, nous continuons toujours comme ça. Bah, émission, selon ma demande, nous on a commune, il y a limité. Précisément, dans 16e rue, dans Petit Boulevard. Toye pa ya maman Nabiso, mère Chouchou Naliaki. Chouchou Naliaki, toye ko kosolana ye to koyeba lelo olambela biso nini meni ya lelo eza nini meni ya lelo eza mère tokokuta na ye ako expliquer biso soki lelo tokolia nini. Continuez toujours de vous abonner sur Alpha Kitchen toza kaka awa nde masola kitoko ezali biso ande ka cuisine nde musala na biso. Suivons avec Jonathan. De commis, nous sommes ici à limiter avec maman Chouchou Naliaki. Nous avons karake, tu es habité le to lamba, tu lis les lois les lois, tu es comme mon maman. Bonjour maman. Bonjour madame, bonjour. Bonne santé. Santé ça va, t'as besoin de mon kaka. Santé c'est bon angola nzambe. Malé tu lis les lois les lois pour mon ami César déjà plein. En tout cas, ma chérie quand nous avons mon ami César plein, nous avons qui wenze wana. Nous avons réservé na salle à légumes, donc ma tembele, nous avons bien ma français patate, na à côté na on a ngulu na salle à ngulu mais à la sauce à pembe. Ah, nous avons salle légumes na tomate, nous avons na épices, mbisi nanga on a ko chana légumes nangai, na ko salle ngo épices nanga do mona na matungulu, na tomate, na ndembi. Naza na céleri, naza na piment, pona bato balingaka, ma baguna ngai bino moni kaka, naza na ail, naza na poivron, et puis naza na aubergine. Donc bleu naza na ngo wana ba mafuta, ona osala mafuta mbila na oyo na osala na mafuta na huile. Yango na kwanga tuna semola na fufu. Elubu na to lamba ngai na ba invité na ngai to na sepe to balia na fufu na kosangisa na semola. Mais ndenge lubu lamba mana ngo en tout cas mutu so yalia na kwanga y a pas de problème. O pas sepe yalia na makemba. Ye kaka en tout cas ba watu musu pe ngai on a lo so pe lia makana ngo pe. Donc ils allont accompagner na o nous surtout ka o se présenter. Mais ngai ba invité na ngai on la bango foufou, on a ces mots quoi. Ok, sans plus tarder, notre équipe nous n'a beaucoup ya Jonathan, suivant tout l'année le ya mère Chouchou Naliaki. Soki na mama ya motoko et de côté de ma tembele on a mon gauche dans la place et
kosila na mai na yango moko na nsima na yango na salisa oyo boyoki komona tokata wana ndenge kaka ezotokela bote ezolakisa déjà ke non basolo na mosika nayebi basolo kitoko awa okata ya morceau minene. Oui, morceau il faut kata il faut être consistant pour mopaya na ngai faut soka ale to bana na ngai na ndako to chéri so moto ale donc ayeba ke mama motaki na cuisine te comment okata ya motu biloko ba petite morceau amoko tozonga oede papa na ye moko ozosala na ndenge na yo ozokatakata mais vraiment ngai nalingaa biloko so efai na sani biloko ezapena consistant tiaso mafuta te lokola ebimisi mafuta nango boye tonde normalement nakotiango kaka mokie ça fait très important omoni natangisi mpenza nangisi mpenza olalia mafuta nango natiaka ebe ensemble nde nayebisa bino légume na ngai asalamaka makasi te kangi omona tia yango wana ezokama molunge wana ese tokaki déjà ebukana bukale tokili esangama na yango ensemble oui toza na ciboulette nde obi ndembi wana natie baponio na ngai natiaki poivron na ngai natiaki aubergine ciboulette natika biloko wana non kule mai atyela mai te eza tyala mai nango okakompagna otyela matembela mpo ezala na supusupu ebele defatyala matembe osala thomson okangi soso oyo supu eza lokola koakompagna yango na modele wana boyebi kolamba eza ya papa oza basorte ebele baforme ebele ezodepana eloko olela na eloko nini okolela nyonso ezosalela ezalekana wana osalela katala leki elembai koma potopoto te makasi mpe te koma mtango otia epise mpe etokala yango lisusu oso mpe elembi makasi wana esala mpe kitoko mpe mingi te kua donc fe elemba ya mesure makasi te petete nayoka mpe elembi amena na kotia epise nanga otia epise oso etoko nanga mibale otia epise epise nanga mpe na moke ekoakompana lokola légume yango nakataki yango minene mpona bongo ezalaka nango vraiment epa moko facile kua compliqué te atiaka wana mai te namoni vraiment eke mpete donc dépend eke na biso nanga ezalaka mokie plus ebeli nango déjà nanga eza mpe lokola mwa légume na matembele okananga mbesu en tout cas nakokanga mobeso okalingama otokelaka wana ko okalingama tie etokeli kaka wana okangama mobeso sombesu te jamais kotoka na osisa kokalinga wana atiki wana moto etoki kitoko sombeso kosila na mafuta na yango ekobela bakomeka na bino wana te na mosika boyeba
bato bakodekisa bayebisa bino esala ta swambe suta okita kalima malembe kalima malembe mpenza wana baloli yango likolo ekita na se ase ekita misuka likolo tiango siko mpe epesi nango ensemble olela sa bonisa embisi ekota belelaka bana na basirango mai osalaka ndenge nasali mpona mpo ya résultat osali boye esena tobalolaka lokola nyonso mpe eza vraimen makasi te kasi ebeli etiako episi na se etikako mpe ezwa tona bien otikamo mpenza kama 15 à 20 minutes. On attend nango pende ya kotoka bise bela epise bela ekibi bela esanga ensemble le résultat nango biso bien tozozela ok un verre ya mai ata nango pende ya kobela ya kotoka la publicité équipe tes mains. Elle voit maman, vraiment quantité le parce qu'on oublie la bélamine sur nous c'est la table là bas ça quand même la quantité mon muke pour de chaka la peau on avait ni attaque pour de cheza rajana mon mungu chaka au plus ça m'a ça là tout ça là mon muke de belé moi c'est la taille pour ça toujours ça m'a baissé longwa étant ça déjà sont baissé longwa déjà parce qu'ils ont toqué déjà ensemble donc c'est ça quoi. Toujours la bio. Na présenté biso ngulu na biso neto baki ya verte ya pembe na matembe na biso yango ne koti mwa mbisi ka nde bozomona onde ezongala na musika nde naselaki ndima nani ba invité na ngai fufu na bango na saki basangisaki na semoule donc eloko na oyesa bango kaka bon appétit na bio na musika bon appétit
bosi ozwi ida kolamba nango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui, te lié bien, te tondi. En tout cas, on a vraiment la tondi. La bien, il faut voir un morceau et un morceau. Franchement, on a bien mangé. On va clôturer avec Mère Chouchou Naliaki, Otozaki, maman impressionnant par rapport à l'émission Nabiso, Alpha, groupe Alpha Chicken et Aki Awa Panayo. Moi, le papa, maman Alpha Oyo a organisé et le bois En tout cas, maman Léonore, on a voulu remercier les Bosso Nzambe, Sali Bisso, a pris cette opportunité de se retrouver les lots, na Katina Moussala, de peine à Elubu, les hôtels au 5 sur les lots. En tout cas, maman Alpha Zaline, Zama ya Pambolae. Ils ont aidé moi malamu parce que là, na kata ba foyer, bana bazo kola ba tumusu bazo ba ko maîtriser nzunguté, lubuté. Alors c'est très important. Moi c'est ayeba, moi bali pas ayeba parce que ceux qui peuvent s'exciter. Maman Alpha Zali vraiment coup de chapeau à toi. Nazo remercier ba tunyoso, toute ma famille, la famille Yaki, ba on surtout en tout cas na ndama mona bino moko moska bozali na remercier surtout yo moko penengo zawana maman Eleonore ndama mona yo en tout cas ça s'est bien passé bon au moins quand impression ba invité na ngai ba sepelaki donc to baki ndenge maman te ko le baida sukate to ko bando ya toujours na ba recette to ko sala ngolo sous en tout cas ba recette belé balandi ba yo capacité. En tout cas, ceux qui ezali ba nini ezali ba solution ezali ba pesa biso ba reproche ezali ba loba ya ko bakisa ba kisa ya kolonga to kolongola. Donc pour la ressource to bika merci beaucoup, merci na cameraman, merci na batu tozaki na bango esikoyo. Merci beaucoup. Pour tozaki na divine Langi, na tozaki na Jenny Liaki, na tozaki na Nadia Mbombo. Ce sont mes enfants, dans ma pambola bango bisons bazali. C'est bon quoi, merci beaucoup. Merci beaucoup, là je dis un grand merci à mon caméraman Jonathan, je te dis merci. Merci à mon boss, maman Alpha, Alpha Mbambitsona, je te remercie aussi. Bon, il faut continuer à s'abonner à Alpha's Chicken. En tout cas, Alpha's Kitchen, c'est ça. Ndé nazolo baraka kanyo ça tozolamba selon ba demande na bino ndé mozo senga. Prochaine fois beaucoup mais la biso na ba commentaire nini plan nini obino bolingi to lambela bino to ko lambela bino bo continuer kaka ko s'abonner parce que ba lobi ko lamba ba yi ko la rango kaka ici la raté. Ndet maman chouchou na lobi donc kolamba ba jeune famille ko ba ba lamba te. En tout cas ba yi ko lango kaka awa place mususu te. Olingo lata maputa à la congolaise awa kaka na Alpha's Kitchen. En tout cas, je dis un grand merci à la famille Mamengi depuis Paris et pourquoi pas mon oncle chéri Dido Mbongo, l'oncle de mes enfants Rodi Kitambala, Adam Kitambala, Vanessa Mbongo, Binounes sont à Paris, Kuna, je vous aime bien, hein? Vous allez bien, Nzambe, à mon abino. Merci, au revoir.